ezaka site moko image ya Congo point epai ya la patronne babi la patronne Yvonne Nyanda. Mbote na bino bandeko balandi ya image ya Congo, mbote na babone nyonso ya image ya Congo, ba fidèle ya émission Coin du Courrier, ndenge bo message déjà kolanda maman Mukambi na kati émission Coin du Courrier. Après un temps, Yvonne azongi déjà musala ezongi, babi tout ça laika un peu en arrière pour toye bandeni to ko sauter liboso. Lelo susu na kati ya Coin du Courrier, ndenge na linga kozala nga mon côté parce que nga nazaka toujours curieuse, mais bino pe ba curieux na ba curieuse ba tala biso na www.imageyacongo vous aka koluka vraiment koyeba information or site d'information eza nango image ya Congo lelo naza sur na plateau na invité moko fidèle ya image ya Congo invité oyo tozo lemba ete ye pazo lemba biso te toza sur lelo na ye tokobeta lisolo oyo zo leka vraiment na kati ya RDC na pesa na invité na ngambote papa bonjour. Bonjour maman Mukambi pamboli nzambe parce que mosala ezo continuer lokolo zongi nzambe pesa nzuto malamu makasi pour être tozala ko ba centenaire kati na mboko pour être vérité kende liboso pour être mboko ekangolama na maboko ya banguna. Vraiment ya rozonga ezaka ke leki moi tomo makambo leki belé la patron nazaki na ndako moi nzoto ezaki moi bien te mais lokwa nzoto ki bien ba le pas ba leki ngaka boyi. Et bien ma sœur Marie leki ngaka boyi parce que bino bozalé quand même information ata. Bon, pour na léopard maman to banda liboso na léopard. Maman omoni mboka oyo il faut que senga nzambe makasi atia loboko na ye. Moi je dis, je ne suis pas politicien. Je dis comme un prophète, comme un ministre de Dieu. Omoni eloko to tika nango esengo moko na mboka na biso. Esengo moko etika na mboka na biso. Est-ce que on dit maman koleza ya finale motokola ngai motei na zo sepela motokola ngai motei na komi na joie na zo sepela tango mwana na tebi ya liboso ya mibale na sauter na komi nzambe pona bi eloko komi ko sangisa biso moko na République démocratique ko ezali Léopard et puis na kata Léopard pesa ki biso esengo to bosani ba pasi to bosani ba enjeu politique to bosani ba makambo nyonso to bi oui nzambe ayokeli biso mawa pour perception couple atteindre la souffrance n'a pas solution de la carte mboka mais eloko ya Léopard et biso passe pour ani maman comment bana baleki na biso bana na biso tozaki ni ezaki gouvernement mo tapese bango gouvernement beta ikunati hein gouvernement beta ikunati ezaki to moto songola zo lokumo to somona ezaki te conscience ya biso ba congolais moral na biso na lo sambo na biso elongola bakoko elongo na bato oyo basopi bazosopa makila mikolo nyonso mpo na mboka na bango tolobi quand même nzambe ayoki losambo na biso tozwi coupe esengo mais maman moi je peux vous dire quelque chose hein? Nous allons où hein? Vous opekisa bato te liberté d'expression liberté ya joie liberté tozokende wapi oloba te oloba te hein? oloba te tozokende wapi maman. Là, c'est exemple. Mali abimi deuxième. Mali abimi deuxième. Bayambi bango na mboka na bango na capitale okola héros. Ezaki ville ezaki kutu misala ezaki te nini te baya bazui coupe te maman. Ba troisième ndenge moko. Biso tozwaki coupe. Mais lobi na bayaka eleko lendi mami maman. Maman tena bisa kokataka ngai te. Pardon. Hein? Pourquoi les autres les sur la moto au kataka de maman et puis le pas la ziko Goma Bukavu les autres pays de Congo parce que quelques mètres kilomètres il fallait pas banda kuna ba yena bango awa to mona bango te bazo lekisa ba Léopard kwa miyibi mboka nini yo mona maman na paix développer Espagne et to mona yango lokola Barcelone soit coupe du monde azo coupe ya ligue. Faites ça partout, peuple sepela te. Bakamati bango, lokola bana mboka te, lokola bazana droit ya keite, lokola droit ni kwa muyibi bakibomba bango na terre de fleuve na bango disons quoi il a besoin qu'on a évité de mitu abato. On ne sait pas. Hein?
tolata mambanda tolata tosepela eloko tobuni kati na yango e na ntongo wana bazoya Kinshasa yamba ikupe wana te mpe tobwakisi kupe wana toizai mpe na esengo na kupe wana te tia ya kupe na bango bazwa eza lilobonga bisa gouvernement place na opposition. Nous allons où Nzambe azosepela lisusu na ba acte na bango te. Likamamboka nini ozoba likamamboka ezali awa je peux dire tozana marche ya paix parce que marche ya paix on va servir pour la dialogue et ya mibale tozana culte kiminique et ko salema raté samedi le 27. Alors je crois il y a le 5 samedi à Sima nde et ko salema et nani a provoqué yango c'est le gouvernement place. C'est le pouvoir. Bon, pourquoi maman n'a pas tout nayo? Mais c'est kiminique. Ça va nous apporter quoi? Maman, ça va recherche, c'était. Ma réunion, ça m'a partout, même dans les journaux. Au moins, mais c'est kiminique, les alliés. Au moins, il y a un côté, talent dans les journaux, les alliés. Hein? Les alliés. Et puis, et puis, mars, c'est la même chose. Voilà. Bâton pour aller chercher paix, et puis moi je te dis quelque chose maman, dis qu'on a tout rapport à Congo petit, hein, pasteur, on a tout rapport à Congo, hein, soit dans ma kineso bima pour na Congo, on a tout rapport à Congo, on a tout dépendre de l'église terre, on a tout dépendre de Congo, il le connaît de quoi porter na messe mais c'est donc mon païté, na fin il y a régime à Mobutu, hein, ba messe on est salé maki. Kibangiste, catholique, protestant, nini kuna basangani babonde pour la boka. Soki ba bonde pour la boka. Et loko nini malamu pour la boka. Mais ils ont participé, nazala ki nazala te pour la nini. Nazala pour la boka, nazala kotala, il faut que tu senti nazala montage jimi la kate. Et loko ni bazo financer batoni. Oh pepe ni. Moto avec on paie sa paix. Balon même ba culte kiminique wana. C'est le pouvoir en place. Et là, on te dit que c'est le pouvoir en place. C'est le chef de l'État qui suit les garants de la nation. Qu'est-ce qu'il va dire? Moi, en tant que garant de la nation, je respecte la Constitution. Dès l'élection, même moment, mais celui qui pousse à moi, mon quête 2 mois pour l'organisation, et je ne serai pas candidat à l'élection présidentielle. Et s'il paye contre la boca, qu'est-ce qui cherche le dialogue? C'est le glissement. Qu'est-ce que cherche le dialogue? La dialogue, c'est là le problème, maman Yvonne. Peuple. Sentinelle de pasteur, sentinelle de prophète. Côté à candidature, na côté à terre, mais toque une élection. À part Yango, à part Yango, c'est que moi je te dis, parce que nous avons mis à zone avec Sabiso. Maman a zone de Sayo. On va dans ça, Ecclésiaste chapitre 1, verset 18. Et là, comme on va se dire dans sa Béloté, Mobutu a fait ça. Mobutu a fait ça. Kengo a fait ça. Bah, église Kimini, qui va quitter Kimini, qui tombe dans la boca, essayez, hein? Cherchez la paix avec tout le monde. Hein? Cherchez la paix avec les amis. Moi je suis prophète. Je suis Mobutu, Toloba qui a mou. On laisse applaudir les gens. On va sur la carte de la politique, il y a 50 maisons, 50 villas, quoi. Les gens souffrent. Le pays appartient à tout le monde. Ni les opposants, ni le pouvoir. Est-ce qu'ils sont comme les vrais opposants? Ils n'ont pas ce sont des corrompus aussi. C'est les vrais opposants qu'on soit dit, ils sont les vrais opposants, mais n'avons pas vrai opposant, c'est la population. Vrai pouvoir, c'est la population. C'est la population d'Azali, on va bien Kapenda, mon colo pouvoir.
Vraie société civile, ce sont les peuples. Peuple décidé de toquer les élections. Peuple décidé de tout ça, mais la dame, après ça, monsieur Yann. Oui, puis, somme 50. Donc, quand on a maman, somme 50, et le lycée, 15. Évoquez-moi au jour de détresse. Moi, Dieu, je vous répondrai et je libérerai entre les mains de ces gens. Peuple, là, au sein de la psychologie, maman, chaque église, chaque moto, ça me l'a abondé dans le temps pour la Congo. Même si on a battu na baza corrompu, ce ne sont pas les mêmes. Ils sont quand été maman. On dit quand il y a des années, il y a une Bible, Matthieu 5, il y a le comment on ça c'est ici. Mamie vont mettre aux awana. Ceux qui ont l'oulio, mamie vont traiter la salle bien, na salle de Jéco. Na mutu a kaino na kati ya chambre. Na ngao na l'oulio même péché. Mais tant on se réunit, on a un bon pouvoir, on se sabo ça la bobo benga bato boto ça 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 corruption. Et ça corruption pas en Zambie. Nous tous, nous sommes des fautifs. Nous serons sévèrement jugés. Le pasteur dit criminel qui dit bonjour, bambon, battrabani, pour tout ça, criminel qui a mangé ça. Et c'est criminel qui a mangé ça. Premier fait ça. Et tant que criminel qui a mangé ça, et ça, il y a un mot de banane, résultat négatif. C'est à eux de dire au chef, vous êtes les grands de la nation, prenez votre responsabilité, prenez le courage, et il aura la paix. Il aura la paix. C'est lui. C'est fini, nous avons un dialogue. Et quand ça va me okende te ko penda ka bulu yeke mboka kwa na bulu yeke peuple nzambe asovaka peuple na mutu moko et puis na kata nzela mutu moko détruire peuple mokili. C'est le moment ils ont la mutu moko auto sengi ba benga peuple de la paix président Kabila ba benga papa ya paix alors ba mingi te azali mais c'est le temps chercher la paix loba na ko tia candidature na bête pouvoir vient de Dieu nous a passé. Mais tout pouvoir vient de dire, le Bible na Romain, le Bible na 1 Corinthiens 13, verset 14, 1, verset 4. Tout pouvoir vient de Dieu. C'est le Dieu qui donne le pouvoir, c'est vrai. Kabila tanga kota kia wa ya solo, nzambe, pouvoir et sauter par nzambe. Mais c'est le même Dieu qui rejette le pouvoir. Qui a rejeté Saoul? Qui a rejeté Pharaon? Qui a rejeté Hérode? Tout pouvoir vient de Dieu. Corinthiens chapitre 13, verset 1. C'est ça. Le pouvoir ne dépend pas, mais c'est le même Dieu qui rejette le pouvoir quand tu ne marches pas conformément à la loi de Dieu, quand tu ne marches pas ce que l'Internet pense, quand tu souffres de votre population. Il n'y a rien, on viole les gens, tu ne parles pas du corps. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Va rejeter le pouvoir. Dieu a rejeté le pouvoir. Donc ça, la nyonso. Autre kende. Maman, rien ne doit marcher jusqu'à nous abattre point dans 4 pouvoirs. Je te dis, je le répète. C'est ça qui nous a déjà recommandé à ce qu'on a dit, mais le coup là, pas autorisé que nous avons comme un cassi, pas me canal pour nous. Aujourd'hui, sa chance, c'est parce que calamité. On n'a pas sa chance, ni na dialogue, na loba kibu. Somme 133, verset 1 dit, quand les peuples se réunissent, c'est là où il y a la main de Dieu. Dialogue est dans ma vie. On met dans la main. Exemple, ma bête, dans les alliés partisans et dialogue. Il faut te vendre à tout ça. Mais, maman Yvonne, nous allons battre, maman Yvonne. Et comme il y a un dialogue, Banzela se confie, battre la tête. Putain, qui c'est ça? Battre la tête. Mais quand je stop la tête, battre la tête. Quand dialogue, pas bimis, même dialogue. Yo, mon amboka ya boye. Nzambe na lola. Yo mona mboka ya dialogue. Attends, mon takufi ba question de dialogue. Mais qu'est-ce que ils ont agenda caché ils ont la dialogue. Partout banzemwe bimi partout ba marche partout nini partout mobilisation. Il y a pas la vie coupe la mobilisation. Va vous aller mobilisation qui ne veut pas dire coupe pour le coup. Mobilisation et il y a quelque chose. Nous ne refusons pas le dialogue. Pour nanga, la même opposant. Pour ça la chaise vide. Allez à la dialogue. Bokota na dialogue. Boyoka ba proposition na bango. Soki kosi maté bobimi na bino. Là, bo pesi communauté internationale témoin, bo pesi peuple congolais témoin. Mais le vrai pouvoir appartient au peuple. Peuple bango moko ba kodja en charge. Nous cherchons la paix. Tolingi sous bato li sous makile à congolais ekufate. Et puis pour nzamba sous bango, mo panga no etelemi ye moko pona ko éliminer bango. Quand on a vu dans tout na yo za mosakoli lokola prophète prophétie ni nous a nango na makambo nyonso
prophétie na kozala ngo ka mosakolo nzamba lakisa nga yango na bisako na 4 secrets minene ya mboka na kokoloba yango te. Nalobaki na yo, c'est vrai. Professeur Zani maman, vous avez entendu la parole du secrétaire général de l'ONU? Hein? Lui aussi ne cherche pas la paix. Hein? Il ne faut pas suivre l'exemple. Biso to ba syrien te, to le miliwa to kufa soute. To ba syrien te. Ya o tchapso ba syrien pour nani? Nous ne sommes pas les terroristes. Hein? Congo est un pays à paix. Vous ne suivez pas l'exemple de Burundi. Burundi a Congo te. Bon, pourquoi appeler cet exemple à Burkina Faso te? Il y a un Burundi, il y a un secrétaire général à ONU. Hein? Hein? Pourquoi ils ont fait cet exemple à Burkina Faso te? Tu ne vois pas le Corée du Soudan, du Sud. Ils sont pas Soudanais, tu n'as pas de mine de Wanate. Hein? Bah, mine de Wanate, le quoi, ma cala, tu n'as pas de mine de Wanate. Tu as marqué un abus sur ton vivre à cas. Hein? Et là, on a la paix. Il vient le message pour respecter le délai constitutionnel. Et c'est tout. Mais yoka n'est pas faire agiter bateau. Est-ce que le discours politique est un peu Moussakoli? Mindele ba ocha so moto na mboko. C'est eux qui ba ocha moto. Ezali mindele sont les blancs. Et puis complet mboko ezali niveau international, Congola fungola miso. Alinga maman, boniko? Hein? Likamone si la kate. Hein? Likamone si la kate. Pouvoir ni si la kate. Hein? Ata 500 ans, ata ba bakisa, ababa kisango mais akokende kak. Mais là on a scène na Congola. Nous avons son prophétie. Tous à la ini, tous à Bomboko. Il peut provoquer ma marche, ma ville morte. Donc provoquer ma marche, c'était ma ville morte. Soit il va provoquer ma ville morte parce que il y a un ça ne va pas. Là par exemple, qu'il y a une ville, un hôtel de ville, un Gamboana. Soko ngana mongala, soko tien jombo soko tamboli. Kene kotala, hein? Kota siko na kata swende ok nomona. Hein? On mona ndenge nini tout est bébé ça détruit, mais ils sont là au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? Hein? Qu'est-ce qu'ils font? Et bah discours parce que même la biso, bah tout ça ben kimuna za nzambete. Hein? Ben Obama il a ça nzambete. Congolais bazwa maturité. Congolais bazwa maturité. Maturité ni ndeli kamba maturité. Maturité politique. Hein? Bazwa courage toke na dialogue. Ba bisa chef vérité la paix aux oluka, paix ezale pa na yo moko. C'est lui qui tient la paix. C'est lui Moutouté, opposant au pouvoir, c'est yé, chef de l'État. Hein? Aloba. Merci beaucoup papa. Comme nous sommes déjà dans ce coin du curé, alléluia, qui tout ça la caca état du pays. Tout ça on a papa mais bateau bazolanda biso libanda batalaka yo bazo mon un peu aux loba makambu. C'est comme si aux a corrompu quelque part parce qu'il y a des gens oh basi babimamboka. Bazo loba mamsusu baza libanda mais yo zo vanda na Kinshasa nenge. Mama eza tinya nzamba pesinga. Soki na corrompu. Okuta na zotoka boyita tana na zotoka papa lakisa ngai te tala zotoka pa bana Congo tana binamba tu epoli kwa zotea na souci ya bana Congo soki bangi corruption te basunga ngai basunga be mission zo sala bato bolingi mboka na bino tango bomoni moto azolo ba de la part nazana Congo service science sécurité zali awa à tout moment peut me prendre. Hein? Mais quel risque on a mené pour le Congo? Mais qui me protège? C'est Dieu. C'est Nzambé, qui est Nzambé. Et puis, ça rapport à la politique, même le problème spirituel. Na bondi la bateau, na sala ka service spirituel, même muta na blika mona boto, o eleki ko kiyote, bengangai na ko salisa yo na ba prière na ngonza ba pesinga na zali messager de l'internet, simple messager. Hein maman, osola nyanga tozo la mboka, tozo la biso nyonso. Balinga te, bakende te, le Congo appartient aux Congolais. Eza mboka na bakoko na biso. Hein papa, Mobutu a 32 ans de pouvoir. On dit Mobutu kenene. Azaï pe Congolais. Mobutu ba Congolais. Na bombi na parce que te ko na so émission mosusu. Azaï pe Congolais et suka ki boni. Bo continue esi la kate, likamoni esi la kate, o boni ko tika yango te. Moto pe nzambe asali okobota makokola pe kokufa. Bo kondipe okoti obimi tozwa exemple ba sénégalais. Regarde Macky Sall ba 7 ans habité na préposé ba 5 ans. Hein? O mosu na Guinée lobi non na participer yango te pour luka mokondi mosusu. Pourquoi pas? Hein? Intérêt ka mboko. Mboko. Ça pasteur on yazo ki meta. Ayawo ande makambo ezali. Hein? Babundeli bino titi sili boyela ba veste ba cravate ba français ba anglais explique English yes oyo ko pouvoir population azo jimene pouvoir azo jimene opposition nzamba tinda ka musai na nzamba na ngonga na ye
plus une année 4 ans ezali mandat momba baoposa bakolinga kati nango te c'est là où mboka ekota na kao ye soka pasteur akoloba biloko oyo te tondima ye. En tout cas, merci beaucoup Tokomi Nasuka. Bandeko bazolanda biso baza moi ebele, baza vraiment ebele et c'est ka bazali babi nanga pasteur non non sala libondeli te lelu tobi pasteur bondeli na pona bala nzambe bolanda biso na imasa Congo. Mais na sala ka mabonde mais osala ngani za mabondeli to la ka ba veiller na ba prière pona mabondeli pona mboka mama mboka nyonso étape soki nzambe te mama motako bikazati. Hein maman. Merci beaucoup Tokomi Nasuka. Merci à bandeko nyonso balandi biso baboni à Image à Congo. Merci et béni la grande enfant. Merci na papa Flori mobali ya maman. Merci et béni na mokonza bayen en Allemagne Michel Santima Tokomi Nasuka. Tokutani balasima. Merci et béni na Bruno Tonone. Merci na base Alicien. Oyo eza sima ya caméra. Merci et béni na Hervé Lola parce que vous l'emba bisoté. Pourquoi pas na clavier Moussa. Merci na pasteur Alexis, hein? Pasteur Alexis. Oyo assiste à biso toujours ceux qui toyé awa epa na bango. Merci na papa lokolo ya mizima ki sulu ko emba biso. Na ngonga nyonso oyo lingi pona Congo na ko se sacrifier ba Yesu akufaki pona mbongo. Merci beaucoup na bino nyonso. Vous s'abonner, vous partager ba émission la bino musala ici zobi. Tokutani balasima. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ezaka site moko Image ya Congo point epai ya la patronne babi la patronne Yvonne Nyanda.